Voilà les lotos ça li boke na biso ya mbika zala concentré vraiment landati na suka na kosale la ndembi na litungulu na ai crevette fumée na ngai yango déjà na bongisi pe pilipili na zui mai na ngai vraiment na sopi na mbika na ngai oyo na uti kofungola na tie na sani na ngai oyo mai na ngai eza otia diamant muke kake. Voilà, au balusi mbika na oki toko boyo te mwa mai au balusi boyo mbike za la makasi te po ebele za rapasi. Tango aussi sa ko balosa o jui ndembi na yo oyo na kati o eza ndembi na ai na yo o jui ndembi na ai o sopi yango nyonso awa parce que oza ko nika yango ki toko makasi sala ndenga na kosalela o jui mungwa na yo o bakisi ponga na sala raboye po mungwe kota dia na kati. Sala boye, c'est la chérie non li boke penda et ko sala e bien. Oju kibi na omo kie soko taka kibi te olinga no mamba kibi te tika ko tate. Voilà otie moi kibi na osusu mukie. En tout cas o ezandembi na matungulu en tout cas na ai na biso oju siko muscade na yo po bakisi susu. Tia muscade na boye vraiment. Là aussi so tia muscade oju moi mai mukie. Otie na kati po nika makitoko. Voilà yango eza ko nika manango ndenge vraiment esengeli. Tango kosisa ko nika oye ko sopango na mbika na ocho ko balusa. Obandaki na mbika otie mwa mai mukie après oniki ba biloko no nde na ocho nika. Otie yango na mbika. Voilà oko balusa yango. Banda ko balusa yango ndembi na yo na ai na litungulu na muscade na mungwa. Balusa yango kitoko vraiment. Balusa tango kosisa ko baluso tiango apa ojui crevette na yo fumée soko lingi po kota poulet soit toko kota eloko nyonso ko sangisa kaka ndenge ko moni so po moni ota crevette te ostiki ka bongo nga na sala ngona crevette soki obotisi o balusi yango vraiment na crevette wana après ko zwa pilipili na yo o ajouter le sou pilipili na yo pima quoi o ajouter pilipili o bandi suko balusa na pima wana kota vraiment o eza vraiment liboke moko spécial soko sali ta chérie na yo o kozwa ba bisou ebele en tout cas tango kosisa ko balusa boendeko o balusa on kitoko mwinde bimi kitoko chunga ti wapi ti kuto zali o kozwa papier na yo oyo papier cuisson na yo oyo na papier aluminium no to kosaela oyo pona découvrir secret oyo pe sala ka nyonso vraiment ezo sala nyonso o kosangisa ngo papier cuisson et papier aluminium na yo nde okozwa mbika na yo vraiment oyo ozo sala liboke oyo eza spécial kitoko moko impossible na lobi bien soki okosala la crevette fumée te okoko tsano ya pamba soit tosali poulet na yo kati mike boaki. Voilà na sisi ko tsango pena na papier cuisson na kokanga yango na papier aluminium na nga ensemble na tie lisusu mesure musu parce que nazo sala ngo mibale na osala maboke mibale po mbika eza ebele. Voilà na lakisi vraiment ndenge na tie yango ndenge o nga na kosala okozwa papier cuisson na yo na papier aluminium na yo osangisi okangi yango na nuboyo bandi na nuboyo tango kosisa kokanga yango yo moni bimi kitoko makasi nde okotsango na mai panda 1h30 na lobi bien 1h30 etoka kimia po ebela bien 1h30 aussi ici obimisi yango tango ekobela nango na 1h30 sinon to kolia mbika mobeso faut pena 1h30 ndenga na tokiselaki ebeli kitoko makasi ndeko meka mbika oyo en tout cas okosenga ka ba merci parce que eza kitoko makasi kolia ngo na ndako to fongola nanu. Voilà na fongola mbika na nga totala boye mbika ebimi beauté bogar. Voilà mbika ebimi bogar vraiment bajua pimbika boy sakanela mbika lia mbika sakanela yo mto soma mbika emike ozoka kaka posa mbika tala na lakisi yo formule ya kitoko ya kosala mbika na ndaku bokolia en famille apiso kosala pe chérie na yo songa lela mbika salela liboke oyo tele na mesa alia amela mweloka pio ozwa ba bisou. Voilà yango na lakisi mbika na nga kitoko mama tala beauté. Tala mbika ya boye ezalate na crevette na kati ezalate mbika ya boye tala sko saila mwa mbali no boye ba bisou kozwa nzambe bopesa ka ba cadeau ekosala nga bien nazola kisabino vraiment en tout cas ba formule ya kitoko mbike bimi kitoko ndeko lia tia na frigo chauffer lia ti mokolo ko baye mbika penza yo moko yebi kosala mbika. Voilà liboke na biso ya moto yango yo tamu na
ntango nafongoli yango. Ola tokutani mbala nsima bai.